toza na kati ya Ediba TV mwana Congo. Toyeli bino lelo émission moko oyo ekolendisa, ekopesa pasi, ekopesa mawa, mais toza na shoti. Ezalaki ya bino humble serviteur munganga spirituel Papa Edi Diba. Nayeli bino lisolo moko oyo tolobaka toujours avant tobanda émission tozalaka na petit résumé oyo toyelaka bino. Nayeli bino lisolo moko esali pasi pe mawa komona mama moko abota na mwana na ye. Mama aboti na mwana na ye par erreur. Erreur c'est-à-dire quoi? Baninga bakosi. Baninga bamimi nzela mabe, nzela potopoto, nzela ya baderobert, nzela ya banganga, nzela ya bandoki, nzela ya bato ya misala mabe. Pote tolobaka na bino chaque fois boyika mpiko na losambo bolanda makambo mokili te. Bozala te lokola bato bazali bapakano oyo balandaka toujours makambo ya bato. Iye kuna na moni afungwamaki italanga mpe nakende boye. Je pense balisitware yango nyonso tozali kobeta ezongaka kaka presque maloba moko. Yango nayebisaka bino ke boye ezitaka te soki ozali na lisitware na yo yaka nango. Benga na numero ezali affiché wana okozwa Papa Edi munganga spirituel dokotolo spirituel nga moko en direct. Pe tokosolola na kolendisa yo na kolakisa yo lolenge nini okoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Sans plus tarder tokoti na kati ya magnolage na biso na kati ya lisolo na biso ya kokola lelo lisolo oyo ndeko mwasi abengi akolela akoluka conseil na yo ya ngai pe na ya ndeko pe na ya bandeko oyo mosusu nano bakomi babone te na kati ya chaîne oyo. Yo moto ozalaka deja abonné awa zwa baémission na ngai kabula yango même na 10-20 personnes et puis na kati ya Facebook na bino na page na bino kabula Papa Edi munganga spirituel. Nzambe akopambola yo, Nzambe akobénir yo pe akopesa yo mingi oyo ozali koluka na moi oyo. Po ya Nzambe ezalaka na esengo, ya Nzambe ewumelaka, ya Nzambe ezalaka na condition te okoti osambeli olali na opongi. Bakoya kobetelo porte te lamuka, bakoya kolakisa bandoto moko boye te po ebangisa yo obana kokanisa mingi. Yango moni munganga spirituel na elaka bino toujours makambo kitoko. Pe na lobaka na bino tango mosusu na kati ya église, na kati ya church, pasteur azali koteya ozalaki wana te. Makanisa ezalaki mosika, makanisa ekendaki meke. Alors lelo na kati ya Ediba TV, na kati ya chaîne na bino oyo tolobaka na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango ngai na bino bacommentaire bamituna na nga baréponse na bino na bacommentaire. Chers spectateurs, nayebisi bino ke makambo ezali ebele na kati ya samoi oyo ya Tata Nzambe. Yango nabelelaka butu moi oyeba epai nini okoki otya lokolo, epai nini okokitisa yango. Po soki te na mokili ya Tata Nzambe otamboli na kenge te okunyata potopoto. Potopoto soki ekangami na sapatu elokaka bapupula yango. Soki olingi opupula yango elali ekauki ekosenga moi ozususu mai obwaki. Fungola matoi comprendre eloko nini Papa Edi alobi potopoto. Koya te onyata potopoto na kati ya Ediba TV yaka nde omema materialiste ya kitoko. Bandeko likambo oyo esali pasi pe mawa komona mama oyo azalaka na mobali na ye babotaka bana mibali. Mobali afa akoli apusani me maladi ekosimba ye mobali akei. Mama atikali elenge pe na tango molai po na libala na bango mobali azalaki moi plus âgé na mwasi na ekare ya 15 ans. Alors ti bavandaki na se ya moi oyo mobali azalaki kosavanse mwa mingi po na evandela mobali na vi na ye abotaka te. Donc le temps ekozwa mwasi azwi mwasi na retard nde aye kokutana na makambo oyo ebele. Ezalaki oyo nde tokobeta lisolo oyo ezali makambo ezali ya solo oyo etambolaka na kati ya moi oyo ya se.
mama oyo akolanda biso ana besoin ya conseil na yo na bacommentaire makambo yo kokoma bakoeme na yo ekoteya ye mpe na kolakisa bato baeme 30 bato baeme 400 ekolakisa ke mosala oyo tokosala na kati ya chaîne oyo ekolendisa mpe ekoedifie peuple de Dieu. Bandeko esalaka mpasi soki ndeko mwasi aye na lisolo yake avandaka na mobali akei atiki avant ye akutanaka toujours na baninga ya mabe. Soki baninga mabe bamemi na nzela ya bale te bakomemi na nzela ya mibali, soki bamemi na nzela ya mibali te bakomemi na nzela ya biso tokendaka na bonganga mpo aluka moyen ya kovivre ye na bana na ye. Ndeko mwasi ere akufeli mobali basemeki bayaka batunaka ye totika yo awa obokola bana to okende biso tozwa bana ote na kofanda na bana na ngai. Me mama avandaka na bana na ye na bokebi mingi abotaki ya mobali mpe na ya mwasi. Me esalaki mpasi na komona ke mama atengami alongwe na nzela ya eglise, mama akomi kokende nzela ya badiabolo. Mama atengami akei nzela mabe, nzela ya baderobel, nzela ya babomi, nzela ya bakufi. Bakosi ye bamemi mama na nzela ya Angola. Tozala ngunza moko azalaka na Angola wa azopesa kisi ya mbongo kaka okomona bafere na o bacommerce no badepo mobali no atikela ndoko bezokoya koya wana okomoni kotelema. Nzambe yako yemba na nzembo, Nzambe yako tutela tolo, moninga ya baye bazanga baninga. Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na elisu liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na elisu liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila, na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Atuka na nesengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osala biso. En tout cas c'est vraiment makasi. Na moni bana kozwa bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokosomba ta kaye moko te. Yango nzamba lola, nzambe wa nzamba ba vet. Nzamba za nzambe na ngai. Do akanisela bino. Merci beaucoup. Olongoli biso soki mama Sheila Mwanda. Merci beaucoup Zamba pambola yo abakisa yo mususu. Merci. Voilà des retours na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka ya Congo. Pe na kati ya Ediba TV mwana Congo. Ezalaka deux chaînes. Kuna bokozwa ba tranche musicale chrétienne profane de bolobaka toujours bokozwa ba comédie ba ancien succès pe ba nouveau succès autolobi baye bana bokozwa ba musique oyo ba ancien succès na ba nouveau modèle ba musique modèle oyo sika oyo bokozwa formule nyonso pe bokokutana na émission ya politique otobengi le marteau sur la table vérité rien que la vérité. Mama oyo na kati émission na bino toyo kosolola na bino atobengaka to solola yango mama bengi biso na lombango akoki te. Mama kei komona ngunza na baninga bakosaki nzela mabe nzela ya potopoto. Mama bokotambola nzela ya makadam mama kei nzela potopoto tala kotaki kodinda. Ndera zubwanya era sa kwei ayesu koluka Ediba TV asakola pona ye po yo na ngai toteya ye pe amona banganga nzambe oyo baza na kati ya chaîne oyo pe oyo bazali partout mokili mobimba
Nous ne sommes pas des égoïstes. Hein. Bazali partout, mokili mobimba. Mais bazala ya malamu. Bazala ya bien. Bazala lokola pasteur Guilin Pangu. Bazala lokola papa prophète Moïse Makoma Yalisanga. Bana ozala. Bazala lokola pasteur Joseph Lukoki na France. Bandeko esalaka pasi pe mawa. Maman waki kokoya na potopoto ya bangunza na ngola. Bapesi ye condition mabe. Bapesi ye bekila mabe. Ya liboso maman baki bapesi ye ndenge ezalaka. Ndenge diabolo asalaka toujours. Akopesa akolobelo kote. Alobi kende okomona. Maman kiya tekala tembe pendant 5 mois. Alors comme batango bazalaka, soki bapesi yo après bakomi kotinda kaka bato oyo kenda kosenga nzela bakomi koya koluka yo. Que mais kuna bakomi luka yo, il faut que le commerce ye monene, boutique ye monene, dépôt ye monene, pour mobali na tikelaka ye dépôt ya masanga mibale pe na boutique na pharmacie. Mais comme aza mwasi, elle travaillait pas, il vivait seulement de ça, a comment kokoya ingérence parce que l'homme travaillait à ça qu'on renforcer malgré tout vie âge. Biso ba papa to zakana ba secret wana. Okomona ta na sili musala te mais moi koto moi eloko moko zo simba moi koto eloko moko zo sala pona kosunga libota. Alors na kujwa nazo bakisa na business o to sana mo. So to ina mutuka moko olina zele bota na sina shomisu mususu na ba business o uti zela e pai na e pai. Bandeko mama akei komona bangunza bapese condition elengeseli mama ne bandela ya teki pendant 5-6 mois mama jumbongo ebele. Bandeko wana bamemaki parce que diable azalaka toujours bongo apesi yo na loboko ya droite loboko ya gauche akomi koluka benda akozwango ndenge nini akoegurushe ye ndenge nini. Babi papa wana ngunza na ngola akoluka yo akoluka nga bana nimero na nga telefone boyo somona nganga benga moto kende kuna mama simbi nzela akei Angola kutakende kozwa masolo namoni yo na kitalatala wana ngunza ndenge ayebisaki namoni yo na kitalatala commerce ekotambola business ekokende malamu namoni vraiment mosala nyonso napesaki yo etamboli malamu alors toyi tobakisela condition soko ozwi condition oyo mati etape okomi lokola baninga na okomi kotonga mpe baetage mpo lobi lopango wana ezala ya mobali na oti soki ofi osomba ya yo otonga mpe etage otikela bana na yo etage. Tala diable ndenge asakanaka l'esprit ya moto asakani na ye epasani nini asopani ere asopani alekiti yo sikoyo okozwa mayele place wana nde asala nini atie motu bon ça va biso condition ya moyo ye kende kaka bima na mwana no ya mobali mwana kaka moko oyo nzambe apesaka yo bima kaka na ye tambola kaka na ye okomona mama alobi mais c'est impossible comment nakobima na mwana nga mobali mwana wo moko nzambe apesi ngai nakobima na ye lolenge nini. Bandeko tala makambo diabolo asalaka na kati ya bato mama asili mayele azongi parce que condition mosusu eza te ekilano kosomba ngo te il faut osalela ngo mpo ozwa okóma na osome mpo okóma likolo ndenge omoni moningano wana njili akotonga immeuble wana donc azosala nde mosala wana totongi bamama njili te tolobi nde kaka ndenge bamama njili wana oyo moninga wana azwaki ye avandaka effectivement na njili donc tolobi te bamama njili mais ye avandaka na njili okomprendre donc ye motu oyo naobetela lisolo ayebi kazalaka na njili. Alors bandeko esali mpasi na mawa mama oyo leta bapesi condition azongi me ye amoni ndenge nini akobimaka na mwana mobali mwana ye boye te il faut adrogaka mwana na ye il faut atielaka mwana na ye biloko ya kolia bavalio oyo mwana kolala babiloko bakwiti oyo mwana kolala epuis basangani na ntongo ye mwana apangusi mwana ayebi te mwana mpe sumbulu makambo eleka pendant 1 année mobimba mama aza kobwakula
aza kobrine akomi meme kotinda mwana nzela ya Dubai comme d'habitude ndenge ezalaka bafemme d'affaires ebele soki makambo esimbi batindaka bana na bango kaka na badubai akomi kotinda mwana na Dubai mwana azokende kosala bafere mama mpe kotoyo makambo eleki inane ekoki nganga atindi susu bato ngunza atindi susu bato boyebisa mama wana ya aya eza na bacondition kolongola mpe eza na bacondition ya kobakisa ezalaki ya bino monganga spirituel docteur monganga oyo na mibengaka te me ndenge makambo ngo eza koyela papa edidiba oyo nayelaka bino masolo kitoko masolo ekolendisa ekolakisa bato ke soki osalaka yango soki ososala yango tika kosalaka yango te oyo meme alobaka ke ne faites pas ça chez vous même à l'école même na bureau na yo kosalaka yango te ezali mabe tala mama epai yake kokoya mama azongi lisusu pa ngunza azwi susu condition mosusu abakisi likolo po mama abeli liboma nini abi mama oza kolia namoni okomi na baflate mibale oyo tobengaka bapartement mibale mobimba ya yo otie bato bakofutela bongo oyo olingi kosepela te ososepelisi mwana me sepelisa sikoyo mwana na boye parce que d'ailleurs nasote mwa moke mama nakobima na mwana ndenge alangwisaka mwana mama akumbaka zemi nde ayi kofere deplace mwana ne akei Dubai mwana ake kolala 6 mois na Dubai kozonga kuti mama na zemi mama yokomi bondenge te belakisanga ata mobali yango amonanaka te ozongo amonanaka te nde place ngunza sikoyo alobaki fo mwana nazonga mpo te puissance emata il faut basangana na mwana na boye mama aboti aboti mwana mobali ya mwasi kuta kipaka te alobi no me lakisa biso ta mobali yango mobali aza te mobali amonanaka te mobali ayebanaka te alors eye kosala ke azongi kuna nde ngunza apesi puissance wana. Allô ma sasi, ya ma sasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman atika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. O mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi cheni. Mama zolia 3 fois tongo midi popo ndeko nanga elo musu sepelisi ngai misunga homme de veillard oyebike bana courant ezokata soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise obie mutu pasi nzoto edérange kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga Doso futi mbongo nozo regrette te. Awa tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Bongo liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya panda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama bongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis les bâtiments misunga. Babe. Nazali vrai Congolais, pe vrai Kinois, né, grandi na kati ya Kisasa. Oto bibengaka ba dikando. Nali vrai dikando, spirituellement, Nzambe penza aza kosala na kati na ngai. Donc nyonso ya mabe, musika na ngai, donc na yebi Congo bien, na yebi pe Kisasa mala. Ezalaki juste briefing. Po mutu moko abengaki nga tuni ngai soza Kinois. Tozali mutu wa Est. Ngana yebisie, nazala mutu wa Est. To nazala mutu wa Katanga. To nazala mutu wa Mbandaka. Mais nazali vrai Congolais. Nazala mangwele awa.
na loboko na ngai naza na mangole mosusu awa do na ne na ngai ere nabotamaki na kati ya la Zaire do nali vrai Zairois oyo oza na mbula boninga déjà nécessaire oyo bango te me nazali vrai Congolais vrai Zairois naza na bacamarade baninga na ngai nazali donc oyo bayebi nga donc lobi soko oyoki nga peut-être nakomi gouverneur ya Congo na kati ya Kinshasa kobanga na yo te nazali vrai Kinois donc nayebi lingala meme oyo tolobaka créole lingala bayange nayebi yango kosambela oyo nde eza kosala biso tozonga na makambo ebele na kati ya lini oyo tobengaka rai mais tobungi rumba te toyebi kovanda na bato toyebi kosola na bato bandeko balandi ezalaki mwa petit briefing ya ndeko moko atambulaki libanda mwa moke nde naye korecadre ye na kati ya chaîne oyo ye alandaki mpo abungaki abengaki mpo alobaki oyo efaka aloba yango nazongisi ye acomprendre ke naboye komanyola ye ere wana nayebaki ntango oyo nakoya komanyola ye mama oyo bapesi condition akende sikoyo kobima na mwana na ye ya kolangwisa ye te nayebisaka bino na kati ya Diba TV mwana Congo tozali na baboti baleki bayaya bakulutu bakoko mais ezali chaîne spirituelle oyo ezali koédifie peuple de Dieu oyo ezali kolakisa bato nyonso lolenge ya kotambola oyo ezali kolakisa bato nyonso lolenge oyo ya kotambola na mokili na tata Nzambe bandeko bolandanga malamu basengi ye condition abima na mwana na ye alei boye na kimona meso mbwengele mama mayele esili ye mais comme déjà diabolo abandaka bongo préliminairement apesi yo ya moke azotala yo de Robert abakisi susu nde oza kotala yo et c'est la même chose chez le Dieu pa Nzambe pa Yesu Masiya ezalaka bongo losombo ya moke ozotenir mwa 2-3 minutes ozokende ti okomokoma na ba 5 1 minute 1 heure du temps 30 minutes 40 ba yo wana okomobeta ba 2 heures 3 heures du temps okopelela kaka kombo ya nkolo donc dimension emati c'est la même chose mpe pa baderobere mpe ezalaka bongo ere azopusana dimension mpe ezomata nde mama wana dimension elemati asatongaki mwa de flat appartement na ye alors yei kosengaki dimension epusana mama asala nini akoti mozindo te ayei koyebisa mwana na ye mwana ngai namoni na bombi mingi ngafu nayebi sobo mwana alobi na ye eseba bozoloba eza normal abi mapa nabimaka na yo naza kutu na bafoto na kanga naza na bavideo nasala nabimaka na yo omoni mwana oyo tozalaka na tobakanga tata mwana ezalaka yo mpo mwana moko aboteni ya mobali lefami ekomimone nayebisi bino bandeko balandi na kati ya chaîne na bino Diba TV mwana Congo oyo tobengi émission tosolola yango ezalaki somo mpe scandale ya kosakana te mwana tomboka abenga bandeko akota botata abenga bandeko kota bomama abenga baninga abenga bafami botala mama oyo ndoki mama oderobe mama mwana bima jwa polisi ye moko atuta fami balocataire bazalaki wana donc bapekisi yango moni ndeko mwasi akimi mbangu na lisolo oyo na kati ya chaîne oyo mpe na kati ya émission oyo tosolola yango commenter partager chaîne oyo okopambolama mpe benga na nimero ezali afishe wana yo nano oza abone te koma abone mpo te okoka mpe kozwa balisitwale baémission oyo mokanga spirituel akoyela bino à la longue bokomona chaîne oyo ezobanda mosala na Kinshasa na baprésentateur ya sika à la longue bokomona chaîne oyo ekobanda mosala na Belgique na baprésentateur mosusu ya sika bandeko balandi biso na kati ya chaîne oyo Diba TV mwana Congo ya monganga spirituel docteur oyo abengami ye moko dokotolo spirituel papa Edi
monganga oyo ateyaka alakisaka mpe aza kolendisa yo. Ndeko boyoka lisolo oyo lolenge ekeyeli mpe epai esukeli. Mama ere ayebisi mwana na ye likambo oyo. Deplace likambo epeti potopoto. Mama atamboli nzela ya potopoto. Ye potopoto na ye ekangamela lipapa. Aolinga tombola esimba susu te. Yango ye na mbangu awa. Azonga panganga to asala nini. Asa yebisi. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël, yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires oyo ba kotala biso, botika biso te, bobakisa biso te, Nzamba béni obino, Nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Asa yebisi mwana vérité nyonso. Famille pe ko yakate eye. Banganga Nzambe pe bayakate baye. Sikoyo biso bato topesaka toli awa na kati ya Ediba TV. Soki yo salaka yango. Soki yo zana makanisi ya kosala yango. Ndenge baninga bayaka kokosa. Tokende na Cotonou, tokende na Dubai, tokende na Brazzaville, tokende na Angola. Tika. Tika eza na etomba te. Litomba moko eza te. Diabulu azalaka toujours mokosi. Diabulu azalaka toujours mopanzi. Tala epai. Je m'excuse. Tala epai ba bébé mama oyo. Tala epai ba kosi mama oyo. Diabulu azali moto mabe. Ezalaki ya bino monganga spirituel na kozela commentaire na yo. Mama Virginie Wassa. Na kozela commentaire na yo. Mama Claudine Ntomba. Na kozela commentaire na yo. Mama Adeline Talou, Régine Kaseka, bino nyonso pena kulutu na biso ya mwasi ya Chantal Bobo. Na kozela commentaire na yo na kati ya chaîne oyo mobiba oyo tobengi na kati ya émission to solo la yango oyo na yela kabino basolo kitoko. Tala mama oyo akiko bota na mwana na ye na ignorance. Mama komi kolela, akomi ko regretter makambo mobali na yebisaka ye batela bana oyo bazali ba trésor na yo. Kobebisa bango te, komodiri bango te. Mama ke komodiri bana na ye, mama ke kobebisa bana na ye. Mama landi nzela ya mokuse, mama landi nzela ya bacourte joie. Bawo bazalaka na boma, matadi, bayebi bato wana. Mama landi bango, mama tambuli na ekenge te, mama bosaniki mokili ya tata Nzambe yeba epai nini okotia lokolo pe okokitisa. Landaka mingi Ediba TV mwana Kongo. Nayaka na masolo oyo ezali ba réalité yo pe soko za na lisolo nango yaka nango ko hésiter te ko banga te monganga spirituel ndaza na boloko te. Boloko ezali ye mokokolo yende akolakisa yo lolenge ndenge nini okotambola pe awa na se okopambolama okotubela masumu nyonso ekokende na mai. Naye kopesa bambote na baye oyo nyonso bazali kokumisa pe kokabola chaîne oyo kopanza na moni babone bali kobakisama chaque jour bakokota mibale misatu mine tosala mosala kitoko tobandaka na 1 lelo botala nombre tokomi botala Nzambe ndenge azali kopambola eloko oyo Nzambe azali kosalaki ya malamu na kati ya émission oyo pote eteya peuple de Dieu ndenge eteyaka Mama Mireille Munginda Molongania Trésor Mbenza. Tomonani mokolo alobi soki Yesu azongi te ya bino ya mwana. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu.
matoi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na ngai azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe ozana merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe nakondaki nasilaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo ya kokende hôpital te eza likambo ya koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na baministère ebele baprofete ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Ozana aza malamu naye kokumisa nzambe ya Ozana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Ozana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yango naye kokumisa nzambe ya Ozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto